Tokita ma caméra to bunda kama kamwe sila. S'il vous plaît, tout ça va hypocrite. Bato nyonso tu babando yela biso poche makila o poche sali boye babando zo information de loin de près totika lo mona muto akitaki sur le terrain te ke ngaye yo na kiti penza sur le terrain ngo esaki boye nani papa Nseko abanjo bela ezui tomulai auti na groupe évangéliste o eyebani makasi mama tofinga mutute tofingi mutute Nseko auti na groupe évangéliste ya munene bobo ya batu baloba point Yagola s'il vous plaît Yagola Yagola auto yebi Yagola na assistant M2 na 100 francs nanga mais boy botel melango poani pourquoi boboya pourquoi bolingi vérité te les opinions nanga papa les opinions nanga c'est que Sipram Kogan na boyende to kobongisa YouTube to wana matata olela to eli biloko te to ekolela bazokondane biso eli biloko te papa s'il vous plaît non les opinions nanga je sais to fingi mututé maman bébé bongo te non parce que oyenuka bandi kozwa miko bandi kobanga koloba bongo te eza bongo te non eza bien te basala bongo te donc on permettre la bêtise c'est bien ma peu Marie-Jeanne, on s'est calmé. Bon, c'est calmé. Yagola, bon, c'est calmé. Pourquoi Nabi et papa
koloba nini pourquoi balobi papa masanga non kuna lobi atati na pesi na papa je suis clair, là on a TV. Combien de fois tu vois combien passé combien d'émissions? Il y a 30 émissions. À 5 émissions. Bah intervenir dans la 40e émission. Bah intervenir dans la 40e émission. Kaka opinion na les lazo avec la cotisation. Non, s'il vous plaît, tout ça va hypocrité. La soirée, on va vérifier tout ok, oui, tokita bakamera tobunda ka makambo esila
C'est comme un yabanité. Pour l'instant. Ngai na za desi ba ju yo po za ju journaliste mais ba menacer moi moi sur le total c'est normal que c'est quoi na bi ba ko de tena mawa to faire élément kati ya kauka ya association ya biso artiste comédien et kauka aseka C'est qui s'arrête, c'est opération de que non déjà pois não temos jogar nesse bola meu como bien Mama, ya mami, pada singa na libo kwa tena nesi bola lobi kone la tena opika. Kaisa de se va biso. Leto solo ngana bina zoya wana joa beninga pour me dire bwana kapo alobi nanga bozana na ya bino je confirme bazana siko yango ngana na zo de kapo apanga na zo de kapo kenda kende kapo donc moi ngana beki bozana au mais la joie c'est bozana kapo voilà maintenant Voilà bazuri s'il vous plaît. Mubandi musalo kala. Mubandi musalo kala. Uzonga pe moi si. Voilà bazumi. Même dernièrement à peine
Émotion, vraiment. Dixième jour. Le 10e jour. Madame, pour la réunion, ça ne m'était pas pressé de lui. Lui, c'est pour lui cotiser. Moi, je me vais dire ceci. Dans la RDC, la comédie va la bombe. La comédie va faire un taux de jour, d'où la flatana bangonde va faire. Le flatana biso. Non, il y a une troisième personne. On a une troisième personne et comme il a la bango. Moi, je suis dedans. Donc, dire que l'artiste Azarana qui font un bon moment, il va se servir en cas de Wanande Salama. Mais l'artiste fait l'annonce, na ba obadana moi ya bango, bako kako soutenir. C'est comme ça se fait. Moi, je crois que tout le monde qui est artiste a mis sa cotisation à pèse. Attends, artiste a mis sa cotisation à yem. Si on a $20, donc tu dis, ah, 20 bébés, boy, tu vas me dire, on va foutre combien. Dans ton dit, on va foutre combien. Donc, si on a mis la base déjà au monde, l'artiste a fait une situation montée où il y a un peu. Pour nous dire, il y a un peu de choses qui ont dit, on va foutre monter. À ce moment-là, et le nom de monde a dansé, l'écran, WhatsApp et le nom a dansé, mais à ce moment-là, rien. Il y a un peu de jouer à parler. Nani na mélodie awa tumona kipindi wachi kujadi mtu ndaki kujibu za mbongo mais sikondea nini mbongo bimake pende plus de $5,000 est-ce que kokaki kokendaki kokaki fallait tourner lombe mutu akendaki na Brazzaville est-ce que kokaki soki nani honorable na biso Christophe Muzungu tembeli makambo pesi na bino kotizaki à 50%. On avait cotisé mais kokaki takate qui en faut et kokaki takate donc l'artiste peut cotiser mais le problème c'est ali ba pasteur ba linga biso bazate ba on politique ba linga biso bazate ba ko cotiser ba to ça ba business ya minini bazate na mboka na biso bazate ba ko sunga biso. Mais quand tu vois que l'artiste a son moninga na artiste on a la limite moi dans la carré moko boy mais plutôt bato bande ko ba na paix mais o ba beta tolo ke biso ba ministre na biso ba beta tolo chez mon dans mon pays tant que mboka mso ba dans mon pays mais ba ministre ba onde ba ko sunga c'est ça on a besoin na bango quand il y a un problème. La première dame que je salue en passant, Maman Denise, je salue. Hier, après, si déjà HJ Naïd, il y a moins de traité en cas de Kende Kuna. Toyeba, nini. Il y a sa principale, les restes maintenant. Donc, le ministre, nous sommes mais je sais pas, mais tout droit est pas un ministre à critique et art. Parce que si total il bien ministre à critique et art, na côté la musique, tout le monde va dire que na côté la bino paysan rien. Rien. Un seul rien. Mais ça rien, bon albani. Ça rien. Ministre de la culture a dit voilà ça a s'impliquer dans le dossier en gros. Est-ce que est-ce que tu vas me dire qu'il y a bien monté? Oui, va te dire mais est-ce que comment là tu vas me dire ayo bien monté? Yo ndenge ozana ki ambuso ba biso ke ndenge va ina ndako aw mwana asala accident na ko okendete ko travailler ko benga yo ngaki ambu na vandi ba ko yebisanga po mwana asala accident ou bien so ba biso de mwana no asala accident tu te mets debout carrément OK mwana asala accident ministre de la culture ayo kango tant to taba na internet yo so tant to le makambo moi ngana check image je ya elombe bakina otala ye bena tala cheko na bendi image yango pa na 243 pa ya Yves na vue na tiaka pa na check yango subi mais eh ben maman oyo basunga so ya mike bazali oyo basungaki na ndenge na bango mama bajoko Jeanne Bazalanga ye, bazalanga na lukelo wapi, bazalanga na monelo su wapi pesa, pesa tongo na kekan kabilo sate pesa langa, tekolanga na kekan kabilo sate pesa langa ye, pesa langa le benga tenga bilo le monelo se pesa langa ye, pesa langa Bonjour Jolie Kassila. Bonjour 207 Jérémy. Voilà, vous en direct il y a résidence ici Kaoyo. Tout le monde m'attend les alliés. Est-ce que vous pouvez expliquer ce moqué parce que le monde entier va dire que Tcheko Matonda Bella, tout c'est comme ça comment est déjà bien.
tolali kaka tolamuki boye Tcheko Matondo eza au juste nini eza mwa mpasi na mosala na so tozosala oyo nayebi te soki kosunga kaka fo moto mpo soki mpo na nkombo Tcheko Matondo aye na nkombo koleka na bato ebele nayebi te kosunga ngo soki ezotala bilongi to ezotala nini Tcheko Matondo abeli vraimen oyo biso nyonso ayebi ke Tcheko Matondo abela mpe tosalaki groupe ya lisungi fo kosungana kotiela moninga mwa cotisation bao bapesaki mais eza mpe na bamisusu bamonanaki te mpo na bango peut-être baomonana awa ti nde ndeko na biso azalaki kuna na akoti mokali alongo akomi boye akomi ti ayokopesa Tcheko Matondo nana ayoka bien te ti lelo Tcheko Matondo alobe ti baye osala opération nde Tcheko Matondo opération elekaki nango be na opération dakofi Tcheko Matondo ata mokoma ota tikaka koyoka bio ayoki bien boye te opération basalaki ya nini par rapport kaka ya poison nde toyokaki nde lelo omelika mosusu bon mpo na ngai nayebi kaka nayebi so eza na mosusu so baza na information mosusu bandeko mosusu okokuta na bango bakopesa mais mpo na ngai Jolie Kasimba nayebi kaka ezalaki mpo na poison ecompliqué ememi makambo ebelebele nde esali soki mpo na poison yango tolesa na poison mpo na nini ntango ndeko na oyo ozalaki na ye osala ye mosala akufi nsima nango zwini likambo ya poison tosola ngo nano bato ebele balela na batv bato ebele bamemaki yango mpe kaka na ngambo ya Tcheko ndenge bablague mais blague lelo yango ekomi réalité okoloba nini vraiment c'est que lelo désormais poison na théâtre ezali bon nga na confirme yango te mpo na mona na ngango te mais kasi elembo nango yango elakisami bien sûr nakoki koconfirme te parce que tomonaki moto azotya te mais ntango monganga alobi ke eza yango tondimi ke eza yango mais nayebi te ke nani oyo atyaki obi ezali oyo eza te wana kote kuna nayebi mpenza te nakoki koconfirme te eloko namonaki te selo barimer toyokaka eza poison mais mpo nga na kosenga eza tolingana mpo nde toza boye tosangani biso nyonso toza ebele toyolela ye elakisi ke toza bolingo mpo ani te na makambo nyonso to tozala bomoko tolingana antuke tosala kitoko te mpo na nga na lelo na nina lobaka nauti kozwa bandeko moko ya veni awa frère na biso moko alobi eloko mo eza très important bacomédien mo bande koya pena te na hôpital est ce que akosi alobi bacomédien bando ya te na hôpital ezaka famille na ye j'ai eu détox nauti oloba na debi ke bolingo eza te alobaka mona debi en tout cas Tcheko Matondo asungami te na biso bandeko na théâtre voilà asungami te surtout olobi asungami tokosi tokosi eza bilongi moko baoyo tobandaki koleka mpona mokili kotala ye banda azalaki na hôpital ndenge ye moko alobai na ngai biloko oyo eza mwana ntiango yango oyo olandanga ti koto na ntiango ngai bi eza bongo te eza na bolingo nano tozalaki nango ntango ozalaki nzoto makasi parce que nzoto oyo toza nango eza na mai na makila na tofina belaka soki ngai na yo kotala te ntango yo ozobela ebongo tour na ngai yo mpo koya te toseki wana donc eloko esalami ke bolingo ezalaki te envers ndeko na biso donc bacomédie basistaki te ANTPC mpe eloko te malgré tosalelaki yango émission neti nga j'ai une émission nasalaki vraiment spéciale pour na Tcheko Matondo ANTPC assisté donc assistaki ye te bon ANTPC namonaki président Oxygène na kati ya groupe ya ANTPC aloko lancer mbela tu sais comment bako ANTPC ko lancer mbela nga naza na ndako na nga nga nde fona simbama nalongwa na ndako na nga nakini ANTPC ebandaki kolancer mbela chaque jour bandoko lancer makambo ya Tcheko lisungi batyafa même numéro na kati ya groupe ya ANTPC tozwa numéro oyo tobenga totya tokende kotala ndeko na biso tout le temps CG Oxygène na papa Masumu de Brinde babandaki kolancer biso nde bato tozali motema makasi ya kokende kotala moninga donc c'est ça voilà eza pasi mais na moment oyo bagroupe ya WhatsApp ekosalama cotisation ekosalama cotisation yango groupe ya WhatsApp ya kosunga Tcheko ezalaki déjà mais bato bando kose manifeste te soko bakosala yango mpona batika na bango babandaki koloba nini ye ajwaka nzonzi mingi te po langage ekomaka yango wana mpona kozala moto aza artiste comédien ou comédienne fo ozala nzonzinge to eza na métier wana nani ayebi Tcheko Matondo te nani asepela na barole Tcheko Matondo asala te parmi biso nyonso Tcheko Matondo assista nani wana eza nayebi kute so naloba merci Jésus.